te balandi ya www.masolo-yasika.com. Masolo yasika lelo nazali na kati ya France na yaki mwa visite familiale yango na lubino na ya kopeta kosala mwa tour na kati na Tour Eiffel yango na lubiete ya tanke souvenir ya mboka ya France esenge na biso tozwa eloko ezali na sima oyo babengi Tour Eiffel po ete etikala souvenir mpona biso kasi na kosolola likambo oyo lelo etali komba nazanga mokote nazali na kombata Black Mombele oyo tokosola na ye mwa masolo moke na oyo etali komba Black Mombele moko ya bakundeli oyo azali kobundela kati na Hollande azali kobundela mboka na ye na yango tokosolola na ye tozali na ye awa po tosolola yango omoni ngai mokona lelo na ye awa na kati ya mboka ya France yango na kobenga ndeko Colette Black Mombele po ye moko aya kose présente po tokotana masolo na biso po komata ezali mingi te tozali kokende po tozala makome ebele ya kosala topata kolia te aya po tosolola masolo na biso ndeko kompata kolia te mbote na yo mbote mama pati la belle ndenge nini nzoto très bien mikolo mingi kombata kolia te omonanaka lisusu te na bilili malgré makambo ebele eleki na kati ya mboka na biso kasi komona yo ezali mona difficulté okoki koyebisa bandeko bazali kolanda biso kombata kolia te ozali nani po vraiment ntango mosusu te basili kobunga yo ngai commandant Goliath Black Mombele ndeko na bino ya Tumba bolimbisi kombata lobamo makasi po bandeko bakoka koyoka mama nazalaki na kati ya mosala ntango nyonso na mosala mingi nasalaka presque ntango nyonso yango moni ntango mosusu tokutanaka mingi te mais mpona mboka naza toujours ntango nyonso mpona kodefane mboka na ngai ntango kuzeyeki te te mais na bilili namonanaka mingi te mpona mosala eza mingi nasalaka mingi mais ndeko kolia te bato mingi bandeko mosusu mpo bazali kobundela komba bamonanaka baza mpe ya misala basalaka ndenge nini yo mosala eampeshe okunga kobima libanda ya bandeko mpona kodefendre bandeko na yo omoi nasalaka vraiment mosala normal te nasalaka ta mosusu semaine nasali ya moi semaine mosusu nasali à partir ya 14 ti butu semaine mosusu nasali à partir ya butu ti tongo donc nazalaka vraiment na ntango mingi te mais nazala toujours na bandeko na ngai nakokotika komba te mpe nakotika bandeko na bandeko mosusu baza bata peut-être basalaka normal tazaki na 8h ti 16h mais ngai oyo yanga bata evariaka ntango chaque semaine je suis condamné à kotika na bongo nasali presque 3 ans bongo kaka ok balobi toza toujours ensemble oyo azali kobundana molili na se ya mai bazali baoyo bazali kobunda mpe nakomonisama bazali baoyo mpe misala ezali kompeshe bango me baza toujours na kati na komba bazali toza toujours ensemble ndeko kolia te makambo eleki mingi na kati ya actualité makambo eleki mingi oyo tokozongela mwa ndambo mpo totuna yo mituna wana to badekouvraki fausse commune badekouvraki bato oyo na kati na Congo kuna bakundi bango na libulu moko bakundi plus de 425 personnes na kati ya Maluku oyo babimaki le 19 le 21 le 20 na le 21 bandeko na biso babia na biso baleki na biso batelemaki ete base sacrifier jour wana mpona mboka na bango babimaki kasi na Congo babomi bango batie bango na kati na libulu bisolo wana ndeko kolia te tontoka na munoko na yo okoloba nini mpona likolo na likambo wana tout d'abord eloko ya liboso naza vraiment korendre hommage na bafamille mpo baperde bandeko bana na bango bandeko na mwa papa na bango donc ezali likambo boye ezali basauvage moto bakosala likambo ndenge wana mpo bato normal bakosala yango te bakutu nombre oyo toloba te 450 bafausse commune ezali partout na Congo même oke na Équateur même okei même na Kinshasa wana na bazone mingi kuna bacommune mingi bakunda bato fausse commune ezali partout donc ntango mboka ekozwa bosomi tokodécouvrir kutu bato bakufa ebele oyo bakundaka oyo babwakala oyo banikaka bango mike donc mpo na ngai ezokondane action wana donc justice un jour ekosala na bato baza baresponsable ya makambo wana oui tozali kokondane action wana oyo esalami to mpe ezali kosalama na mikolo nyonso na kati na Congo un jour toko justice ekosalama na kati na mboka wana ndeko kolia te mituna ezali mingi ya kotuna yo la constitution
constitution oyo ezali ya kati ya Congo elobi ete président akosala 2 mandats esengeli na ye atika apesa passe na ndeko mosusu oyo akoya na nsima na ye Kabila. Il paraît-il que andimi na ye akende na ye mais esengi papa na biso Tshisekedi IDPS aye kosenga dialogue ba dialoguer entre gouvernement entre président na bango entre PPDR na ba opposition ba dialoguer yumuni kamwana bon. Voilà, tout d'abord maman ngala za raconte wa opposant bandakala mboka na biso ezali na mboka bapaya ezali occupé donc ba mission so opposant ba osala jamais ngana puya yango ndeko na ngai mboka ezali occupé na ba Rwandais na bapaya. Tout d'abord to ko na élection na mboka na te. Deuxièmement constitution wana ezaki créé par na bango peuple a dit yango te. Tu vois, donc papa Tshisekedi andimi akena batu wana dialogue mais mboka ezali occupé comment on dialoguer na mopaya na muto kangi mboka na yo ezalaka te. Donc papa Tshisekedi atika reconduit peuple congolais na libulu ko tozali na makambo mingi de l'équipe biso niveau biso toyebi occupation eza na mboka to ko dialogue na bapaya te pe Hippolyte Kanambe atikali bobe na quelques mois alongwa pourquoi que na kosala dialogue na muto azolongwa na ye ezalaka te. Voilà, c'est pour ça que papa Tshisekedi de Bunda déjà en boule mingi, vous avez politique. Hein? Il faut raisonner madame. Mais là, quand tu es de Congolais, tu as comme sous Bapimi, Bafingi, IDPS, Bafingi, papa Tshisekedi, Balobelier, Bamokoyo, Bakokaki Kolobate, Kasi, Oser les locaux, Kolobapon, Makambo, IDPS, Asali, Kasi, et locaux Zaliwana. Bolimbisi na kolbanini eloko ezali wana ba opposant oyo balobi ete bakende na dialogue wana ekomi na tango Kabila ndimi na ye bakende na dialogue Kabila fungoli maboko lokola bolingi dialogue boya tokende allez non tolingi sous dialogue te au juste eza distraction moko bazosala na peuple congolais to eloko ni oui justement eza distraction eza makambo lokuta lelo baboyi lobi bakondima toyebi lobi te moto wana na porte ya sortie mandat na esili ndenge bango alobaki il faut akende atika mboka kasi kosuka wana te ata kutu Hippolyte Kanamba longwe mboka ezali occupé occupation mama na banzi lobango tango nyonso occupation yaki occupé na Kabila ka ye moko te occupation ya Congo ezali occupé na ba militaire alors ba militaire ba okende ndenge nini mais bino bolobaki ndeko Goliath bolobaki ete bokubengana Kabila na minduki mais batu mingi bandeko mingi epesi bango pe kanda na sens nini bazali kopima na balabala bazali kokende kotelema na soulèvement populaire kasi bazali komona mutu moko te militaire moko te soda moko te azali kona sima na bango batu bakomi kokufa lokola banyama promesse oyo bopesaka ete bolibere mboka na manduki esimbi to eza en marche te po bango na kati te po bango balingi bakende na bango na nzela ya pacifique balobi to mipesa na biso epai ya Kabila asala nyonso alingi mais tozala kaka na kati ya mboka wale ezali bango mutu bazokende pacifique to bazali na posa balia mbongo ya Hippolyte Kanambe kasi ngai ou bakombata ya solo bakokondima jamais humiliation wana epai ya mopaya jamais vaut mieux kutu bakata biso bakingo tokufa mais jamais tokokondima tosala na Hippolyte Kanambe donc idée oyo bandeko na nga bakombata baza nango nde bango na télévision à Londres bakombata nyonso te balobi ezali BPK ezali FCI oyo ya force ya combat intelligent ezali na ba au conseil bakombata oyo tomonaki oyo toyebaka ya kala toyebaki bango bakombata oyo soko bandaki kobanga menzo oyo babimimisi lelo te babikitisi epai ya Kabila po ete bakende kosala na ye bakombata eza bango nyonso te kasi eza bakombata nyonso te kasi eza mwa baparti moko ya bakombata oyo kolobani yango na uto lobate bakombo nyonso tangi wana ngai azofaire partie ya bagroupe wana te na kati ya komba mokonzi azalaka te na kati ya komba mokonzi moto azokodirige biso azali te tozali barésistant kombata tozokobunda mpo na mboka na biso bandeko bazwi idée ya kokende kosala Hippolyte Kanambe eza erreur monene baza kosala parce que Hippolyte Kanambe baye bango balamuka bomi plus de 12 millions de personnes eza na mutu na ye so bakokende eza mpo bakende na bango kosala kozwa mbongo na bango c'est tout mpo baza baza liboso bakende te tomonaki CGI oyo bakendaki tomonaki bato ebele bakendaki bazwa nini eloko moko te donc so basala tu bakosala biso tozobundela mboka kino na suka motuna mosusu totunanga mpo na bamilitaire bazali kokende badefandaki Congo te na ntango ya soulèvement populaire mabomba wana ezali mama kobanga na yo te mboka wana ezala libéré militairement tokolibere mboka wana mboka ezala libéré bato mosusu bakola ne papa ngwana
mais pourquoi vous condamnez azali muto azali kobunda azosala la mais tant unité ya lité papa ngwanda kosala ndenge nini il faut unité ça là tant unité ya peuple congolais azali yango permettre tant papa ngwanda yaki ezala bakili comme unité te comment lelo bokomi kobimisa unité wala ezali ni faiblesse ke banduka ezali nango te ou bien likamune mama ezali kama faiblesse te ezali kambuke avant bokende kobunda tumba bamboka oyo ezaki occupé ezaki unité moto esangisa ba militaire po ba militaire basangana pour nga nazala moto mosusu na combattant mosusu tosangana tona besoin ya quantité ya bato te mais tona besoin ba qualité ya bato oyo vraiment baza bato basala posa kolibere mboka ata toza 500 600 tokokita wana tokolibere Congo yango wana unité wana tasu papa ngwana asala posa na yango yango wana unité wana ngai nala posa nango n'importe congolais alingaka mboka na ye so leo tosangani mpima toyokani tokende kokufa mpo na mboka wana moi je suis prêt à aller mourir na Kinshasa mais seulement militairement. Ok, soda oyo azwi mokano ya kopunda mpona mboka na ye soki olobaki na ebandeli non fo soki sa tina suka non soki olobaki oui sala oui na yo tina suka kasi olobi te ke yo bandi na non okomi na katikati olobi ke oui ozali mobali te mobali akendaka tina suka mpe soda akufaka belese na monduki okoki kokufa kaka te na poison non soda ifo kufa na monduki na yango ndeko kolia te merci na mituna ndenge orépondre na mituna na biso na mituna yango nazalaki na yango mokino mosusu suka mpona kosukisa ezali libération ya Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba il falaki balibere ye azwa libération vraiment il falaki ezala bongo kasi toye komona na dernier moment na dernière minute baye koloba ete moye abima ezali te au juste eloko nini ezali koleka na kati ya makambo wana mpo tozali komona ete ata oza prisonnier bacondamne yo ata 10 ans mais komaka na ntango moko soki obetata 5 ans obetata 8 ans il faut babimisa yo te na mabongo ezali ya démocratie kasi tozali komona Jean-Pierre Bemba awumeli eloko nini balingi epai ya ndeko na biso vraiment pour la question ya papa na biso Jean-Pierre Bemba eza bamanipulation na kati omoni Hippolyte Kane na kati aza kodépense bambongo ebele alingi ke papa na biso Jean-Pierre Bemba ava na prison kasi akobima oyo alobi na promese oyoka kobima akobima libanda promese ozali kopesa basali na nzambe mingi mpe basi bapesi yango baprofesi mpe esi ebima kasi tozali komona bazali kokota boye babima boye basala boye eloko moko ezali kozoma te mais yo mpe oyo koloba lisusu ete akobima kaka papa na biso Jean-Pierre Bemba akobima eloko nga nayebi te bato bemba na kati ya dossier yango ozo comprendre surtout bapolitique kana bana na dossier azofinanse bambongo ebelebele mpo avanda mpo ayebi kazali élément moko dangereux soki akiti kuna arenverse pouvoir na ye renverser pouvoir ndenge nini combattant Goliath wala polémique lokola kati omo maloba ako renverser ndenge nini Jean-Pierre Bemba azalaki na kati ya Congo bazali azalaki na minduki na azali kobunda mikitisaki liboso ya Kabila bongo yo zana espoir ete lelo ata abimi Jean-Pierre Bemba ako renverser pouvoir ya Kabila obi akokende kaka kopesa ye maboko obi akofukama na makolo na ye. Mais comme ezali na batrahison na kati ya makambo ya Jean-Pierre Bemba il a compris maintenant que azali na libulu ya Lyon lokola abimi na libulu wana akozonga lisusu te je te dis que baza kobanga papa na biso Jean-Pierre Bemba ke soki abimi akorenverse pouvoir wana ya occupation et nous espérons que papa na biso akobima na esika wana mpe tokosalisa ye ete azwa ebonga wana po azongisa mboka ezonga na mboka ya biso bacongolais voilà mandoki bien sûr. Ok, merci bandeko mpe merci na kolanda Goliath na ndenge ondimi ko répondre dans le micro na ngai merci na ndenge vraiment tozali ondimi ko na ngai possibilité tozali awa na kati ya babengi ngo nini Trocadéro Tour Eiffel. Bon, Tour Eiffel, dans la carte il y a Tour Eiffel. Dans la carte il y a Tour Eiffel. Ils ont encore les combien pour le 24 mai 2015. Vraiment merci à vous de possible pour la piso 3w.com comme on a nimbala sima lokola d'habitude pour au revoir.